tokoma na ba compromis na makambo mazali kodeka ya solo ba trouver ba solution et après pamba te di kambuana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo soko to senge na bisu bulimbisite Mbote na biso banso balandi ngai wa bino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Tokutani na bino lisusu une fois na nzela ya ba émission na biso les analyses spirituelles. Mais lelo to yambeli bino mopaya oyo a s'introduire pour to partager na yo mon quête juillet à pied élevé. Alors pour ça na biso ezali na ba recherche oyo to salaka to memelaka bino tango nyonso eloko ya sika. To memelaka pe bino bato oyo ba ko contribuer na connaissance na bino. Yango to yambeli bino mopaya lelo azali mopaya epai na biso te parce que toyebi ye tobandaki koluka ye ntango molai mais tozwi ye à pied élevé yango tolobi tokokabwana na ye te sans que topromettre bino yango aleki na kati na plateau na biso mokoma lelo tomeka kotuna ye mwa motuna moko ya moke bongo mbala ya nsima nde tokobongama po ete tokoka kosalela bino baémission oyo tokokundela bino makambo ebele oyo ya Afrika mpe ya mboka na biso ya Congo. Mbote koko Matondo. Pesa biso na mokuse kombo na po ete ba téléspectateurs na biso va découvrir yo. En tout cas ngai wa bino Koko Kalala Lukasu moko ya bapandisango kati na etonga ya Tatanza Molimo Santo fomu kimbangu na mboka oyo tobengi Afrique du Sud, précisément na Cape Town na vani na avenue Barnard na Batterie. Merci beaucoup. Je crois que bino nyonso esika bozali bo découvrir Koko Kalala. Mingi o bazali na Cape Town ba yebiye, mingi o bazali na Afrique du Sud ba yebiye. Koko Kalala azali moko ya bapanzi sango ya mvuluzi simo kimbangu ndenge bouti koyoka ye ya nzambe ya bayindo. Toko profiter to mela kotuna ye ba question par rapport ya situation générale ya mboka na biso pe oyo etali spiritualité ya mboka na biso parce que mboka nyonso ezalaka toujours na batu oyo bapesaka population mayele. Touti kolanda introduction na biso Koko to sepeli mingi kozwa yo a pied élevé pe koyamba yo na kati na oyo etali spiritualité to situation ya mboka na biso ezala na politique ezala na spiritualité mboka na biso pour le moment etelemeli wapi. Matondo mingi Koko na motuna na yo. En tout cas ezana eloko moko te na mboka oyo ekoki ko précéder la spiritualité bonzambe na bino eloko moko te ko précéder yango ezali te eloko liboso ko kamba batu na mabele na bino to na etonga na bino ezali bonzambe na bino oyo tobengi na français la spiritualité. Sikoyo na bonzambe na bino nde bokozwa moyen ya kosala nini ko kamba mabele na bino oyo tobengi politique ndenge tokotambusa mabele boko kamba yango na bonzambe na bino. Na bonzambe na bino nde bokoyeba ndenge ya kokela invention et création bokokela ngo kobanda na bonzambe na bino na kokamba na bino tina bokeli na bino. Donc ceux qui n'alina soulever bien une baké sans spiritualité tokosala eloko te. So toke na spiritualité na biso tokomona bonzambe oyo ezokotambusa biso na kati ya Afrika mobimba ezali bonzambe eyaka na bapaya pendant la colonisation. Politique oyo ezotambusa biso lelo na Congo ezali politique eyaka na bapaya na babelge ezali na date bandaka invention et création biloko nyonso ozosalela yango bafone ba TV biloko ndako nyonso eyaka na bapaya po tango bango bayaki na colonisation bayaki po na domination kobotela biso ba bien bango bazwa relève na biso lokola tozangi bonzambe
moyen pe to kamba mboka ezalité soki tokei na politique na mboka na biso lelo tozali na 5e président de la République ya mboka na biso Congo na kati ya gouvernement oyo ekoti ya sika soki totali lelo nanu gouvernement bimite nanu ba installer eloko moko te oyo ezolakisa biso ke bokonzi ya sika ese bandi peza kotambola ndenge esengeli tambola baye mboka misusu bazokoloba bokonzi na biso ezotambola na ba président mibale tozana président Kabila tozana président Tshisekedi même Tshisekedi nde oyo assigné ordonnance avant de bokonzi mais ce ko ya bimaki nanu abimi mobimba te eza lokola bimi lokolo moko eza libanda moko pe eza na kati mais soki totali tokati yo te koko soki totali pe mikolo lekaki ezalaki na vent oyo ba prophétie bandaki kolobama tout ça ba makambo ezalaki tellement ebele oyo bandaki kolobama sur mboka na biso ya Congo oyo balobelaka bonzambe ya baindo to bonzambe ya bakoko na biso mingi oyo basambelaka pe kombo ya kimbangu babandaki koloba sur la prophétie que ba prophétie kosuka kaka na 4e prophétie mais tokomi le suka na 4e président mais tokomi le na 5e président mingi pe batungisamaka na question wana baloba ki no prophétie ya mvuluzi kimbangu ekokisama te donc ezali lokola bino baye bosambelaka mvuluzi kimbangu bino baye bolobelaka mvuluzi kimbangu bobandaki kokosa na peuple congolais mais ka mpe komanyola likambo wana ya prophétie ezalaki ndenge nini et puis compréhension nini oyo bino bokoki kopesa bato na ndenge lelo tozali komona 5e président na bokonzi en tout cas matondo mingi koko na motuna na surtout makasi na likambo etali prophétie ya tata kimbangu bato mingi batangaka prophétie wana te mais bakangama kaka oh prophétie ya tata kimbangu alobaki prophétie ya tata alobaki nini est-ce que bafungolaka mikanda ngo balandaka prophétie ngo ndenge tata alobaka osokolanda bokonzi nyonso tu ya ba président oyo wuti omoni bazoleka na Congo soki na bokonzi ya molimo na grand esprit Congo baponi yo te okozala président na Congo te elingi koloba boye uta 1921 biso peuple Congo fallait tout soit indépendance na 1921 mindele baboyaki kopesa indépendance wana baye kopesa biso ngo na sima ya mikolo uta tozwaki indépendance wana avant yango le 10 septembre 1921 tata kimbangu nzambe molimo santo alakaka déjà maimako salema na maimako le mais na maye oyo tata simo kimbangu alobaki nde yango esika tozali parce que biso tozolobela vraiment na place ya peuple congolais parce que peuple congolais azali mutu oyo ayokaka lobby président c'est Félix Tshisekedi asalaki pe discours asalaki discours na ye alobelaki abetaki sete epai ya baye oyo basambelaka bato alobi mboka na biso na place ya nzambe topesaki yango bato mingi tokomaki kosambela bato mais meka mpe koexplike biso kimbangu oyo bino bolobaka kimbangu molimo mosantu mais azalaki mutu mais ndenge nini bino bokomisa ye nzambe ingeta koko na mutuna na yo sokola nini na ba chrétien baza kobenga Yesu Kristo asali nzambe donc Yesu Kristo pe azalaka mutu lokola pe na nzoto lokola nga na yo nde tofandi bo Yesu Kristo alataki nzoto asalaki misala oyo batindaki na mokili pona kosala na nzoto sima nango lelo oyo bazo kokumisa teli na mangoma so to koyoka l'église de Jésus Christ la mère de Dieu oyo kombo ya Jésus Christ mazalo azalaki mutu na musuliti lelo azongi na molimo bazo kobenga yenza nzambe biso bana bilaka bana tata kimbangu eloko moko toyebi yango mokili oyo tovandi ebandaki na Congo ekosuka na Congo bato nyonso bakosamba na Congo eza na libérateur moko to ko ute pa ya nzambe soka leki na tata kimbangu te po kende kosala libération ya bana Israël moto atindaka Yesu na mokili tata kimbangu mutu akatindaka ba Abraham tata kimbangu mutu atsala ba Moïse tata kimbangu batu nyonso wana toyokaka na ba mikanda ya nzambe batangaka tata kimbangu mutu azamani mutu ya kala tata kimbangu sikoyo na période biso tozali nango na Congo tokomi na suka ya porte ya libération ya Belge cela veut dire président oyo aza ko gérer biso pour le moment soki toke na bilaka tata kimbangu
okoyoka ke tozalaki na 4 présidents ndenge nye komi na 5e président tokende nanu misapi na biso na loboko ezalaka 4 te misapi na biso ezalaka 5 bamisusu babotami na re babotama nango 6 mais biso nyonso tu normal bosaka na misapi 5 Tata Kimbangu asalaki programme ya 5 présidents ndenge nini bakoleka siko biso tokomi na loboko asuka na bango na ba belge tokomi otoleka bwana bango tala bokonzi ya président Félix Tshisekedi aza ko dépendre toujours na système européen aza ko politique ya bapaya bonzambe toza nango ya bapaya eza boyete tandis que oyo aza koya na bilaka ya Tata Kimbangu les rois Mpungu Kwatulendo les grands rois divins oyo aza koya yetango ko vanda na kiti ya bokonto tango Tata Kimbangu akotelemisa na mokili mangomba nyonso eza kobelela Jésus Christ moko ekokufa lingombe kotika na Tata Kimbangu bato bakona kobelela ndi Tata Kimbangu mokonzi matondo mingi koko tolandi yo mais mangomba oyo ezali na Congo bino bobimisa ikanisi wana ya kolobaki mangomba wana nyonso ekokangama et puis bato nyonso bakobanda kosambela kaka Tata Kimbangu est-ce que ezali dictature te na mboka bon mokili ya Tata Kimbangu bosambela kaka ye mokili yo Tata Kimbangu bor na ye mokili ezali bor ya Tata Kimbangu donc ozolinga oyebisa biso ke Tata Kimbangu to nzambe molimo mosantu aza dictateur Tata Kimbangu nde mutu kati na ye nzambe molimo santo ndenge nzambe mokili aza kobima oyo ki papa kisolokele nde nzambe mokili abimi kati na Tata Kimbangu nzambe mwana oyo tozobenga Yesu Kristo fumu Yesu abimi kati na Tata Kimbangu Tata Kimbangu abimi kati na Yesu te mais Yesu abimi kati na Tata Kimbangu nzambe Mpungu Kwatulendo tozobenga Dieu tout puissant Tata Diangenda abimi kati na Tata Kimbangu et non Tata Kimbangu abimi kati na Tata Diangenda donc nzambe ya banzambe nde Tata Kimbangu mikolo ekoya bana ya Kongo bolandanga malamu pe na bokebi nyonso tu président na biso ya sika tango azwaki bokonzi il faut kende na kolo mabele aza kuna na nkamba vandi na kiti azokotala ye na bokonzi il fallait kende kuna akutana na ye mangombo yazo kende kufukamela oto sokomona ba église de réveil yazo kende kufukamela biloko ya pamba jamais bokonzi na ye uta kuna te bokonzi ya papa Kasavubu uta na Tata Kimbangu bokonzi ya Tata Mobutu uta na Tata Kimbangu bokonzi ya papa Laurent Désiré Kabila uta na Tata Kimbangu bokonzi ya Joseph Kabila oto so benga o Rwandais o mwana ndeke aza mwana ya bilaka pona ko prouver yoke tala sika balongola ye na sika koma na bokonzi koma nango mwana ya bilaka bokonzi ya chichi wana ye bokonzi yango bazongo par négociation na kati ya bilaka il y a le haut et le bas bilaka zo kinoko kokokisama po avant roi bima eloko nyonso tozaki na kupo ekobima na poisa na bana soko la ndinga to kokako to landio mingi matondo mingi koko to landio na bokebi nyonso eloko moko prêter attention na biso esika olobi Tata Kisolokele nzambe Tata auta na kati na Tata Simon Kimbangu Tata Dialungana Kolo Yesu auta na kati ya biloko nyonso oyo pesi ba démonstration wana est-ce que yo za kimbangiste bon en tout cas naza kimbangiste te en réalité naza kimbangiste te ko loba makambo ya Kimbangu ezali elembo oyo Tata Tchaki biso alobaki bana na yaki pa batata na bino baboyaki nga bapesaki nga mokongo na lakaki na kei na koya na bikeke ya sima na koya susunga moko to kozala ebele biso nyonso tu tozaba Kimbangu toza kolobela Kimbangu po toza na bilembo ya Tata Kimbangu na oyo nyonso uti koloba biso to ko évoluer rapidement otangi kombo ya Kisolokele otangi kombo ya Dialungana otangi kombo ya Diangenda lobby o babengi ya en français hier ezalaki mukolo oyo papa Diangenda tikaki biso nini oyo yo yebi na parcours ya papa Diangenda connaissance nini oyo ozali na yango pona papa Diangenda oyo koki koyebisa ba téléspectateurs na biso en tout cas matondo ningi na motuna na yokoko omoni soki na mokili ba lobi na yoki nzambe ba mona ka yete eza na bato yo ba mona ka yete na bato bazwi pe chance ya komona ye tango ba moni ye bandimi ye yo nzambe misusu pe bazwi chance tango ba moni ye ba boyi ba lobeza nzambe te eloko lingi ba na lobeza liboye papa Diangenda tango azaki kosala misala na ye Yepé azalaki na prison ya bamindele. Il a fait 39 ans, il y a lavage ya cerveau
na prison ya bamindele. Lavage ya cerveau, donc enseignement européen pour changer loko yo tata kimbangu apesa ki ye pour na misala ya oyo singela kia sala. Mais yo otangisa nzambe, il faut zala likolo ya nzambe. Bon, na kati ya komikitisa na bango batamaki po bonzambe na bango ezalaki bonzambe ya solo. Tala makambo tata Diangenda salela biso na kati ya Congo. Batu baza ko uta na libanda, baza na sango. Tata Diangenda, mwana ya tata kimbangu wana, yepe tata kimbangu. Biso banko na kati ya Congo, donc makambo wana kutangu toujours ya papa Diangenda, ce sont des magiciens. Donc papa Diangenda, ce sont des rosicruciens. Tuzeko yoka bango na sens wana. Mais tant que tu kota na kati ya recherche tu comprendre que biso to yamba banzambe misa tu na kati ya Congo. Nzambe alataki nzoto se multiplier à 3 corps akitaki na Congo pe atambolaki na mokili na ye. Tata Diangenda zali lokola elili ya tata kimbangu oyo ezokola sabso que c'est lui le Dieu tout puissant. Asali la biso nini pour te reconnaître yazali Dieu tout puissant. Pour na ko évoluer moi moki yango. Kaka tata Diangenda wana papa kimbangu na prison, papa Diangenda na libération zo sala musala ya l'état, tata Dialunga na pe na libération zo sala musala ya Lingomba, tata ki solo que le pe na libération to na maboko ya bamindele azo ko évoluer zo landa ngai. OK, tata Diangenda yeba kike tant zo lo bakita tata kimbangu aza na prison ya miyebi na yeke ngamo kaka kimbangu aza na prison eza corona ya osala la service pour la libération. Kimbangu nazali awazali ko na osala lango politique pour la libération en ligne ya politique ya mboka ya mabele ya bayindo. Kimbangu nazali take Dialunga na osala la bonzambe oyo kokamba nazo osala bonzambe oyo kokamba mokili ya sika batu nyo surtout ba oya kokimela wapi kuna na kamba kuna. Donc ba corps nyo surtout wana achaki yango na activité. OK, tata Kimbangu kisolokele yepe nzambe wana mususu oyo ayaki ko batini to lo banzambe oyo abimisi mutu ya yambo mutu ya mibale pe mutu ya misato. Papa Diangenda kiangani to papa Kimbangu kiangani moko kisia bilaka troisième rotation ya tata Kimbangu. Papa Simon Kimbangu kiangani, c'est-à-dire ingoko ba papa Simon Kimbangu kiangani oyo azali actuel chef spirituel ya église kimbangiste. Même bango moko ba kimbangiste ba yebi ete, même bango moko ba kimbangiste ba yebi ete. Tala tata longoli liputa alati sapato alati costume avani na bana bango baozele na liputa baboni makolongulu siko yesa yena costume avani na bango tangu alobaki ke lisu ya mokili mobimbe komona ngai tangu na kofandisa roi divin wana lisu ya mokili mobimbe komona ngai koyeba ke ngai Kimbangu nazali nzambe bato azozela bimana ciel okaza déjà na bato na troisième corps na ye wana corps a liboso papa Kimbangu Simon Kimbangu, corps a mibale papa Diangenda, corps a misato tata Simon Kimbangu kiangani. Tolandio na boke binyoso mais biso toza ba analyste spirituel donc toujours dans très attentivement tolingi to meka un peu ko décortiquer na moke makambo oyo uti ko loba parce que prêter attention na biso olobi eloko moko tata Simon Kimbangu a se multipliaki tango azalaki na boloko ye wana kaka papa Diangenda oyo abandaki kosala misala ya politique ya mboka. Donc papa Simon Kimbangu na prison aza kotala makambo ya bato oyo ya boloko pona libération ya bayindo oyo bazali na boloko afuta pako na bango bayindo bazali na boloko na mokili mobimba. Entre temps papa Diangenda pe azalaki wana pona kotala libération ya ba politique na biso à travers mokili mobimba na Afrika mobimba ingeta. Et tata Dialunga oyo azalaki na nini na mboka ya Nkamba ye azalaki wana pona kotala pe kotonga lingomba ya tata Kimbangu. Vraiment eloko wana était attention na biso ye na suka oye koloba papa Simon Kimbangu kiangani. Bakimbangiste bayebi ete bakimbangiste bayebi tata wana te abatami bango pe pona nini bayebi ete abatami bango makasi yepe asaka na système moko ya kutima po ye wana ka kutima uzolanda kutima elakisi nini kutima kobomba kaka na motema papa Diangenda za kobomba biso na motema bi mwana moto bateya kai na lycée yepe azaka na kati ya lycée po abatami bango siko bato bazo ko uta musika nde baza ko babiye ne misusu bazo moi réveil mais misusu pe bazana kati ya kondimate siko tangu ya kobima yango loka tata kianga na loblaka alilaka na bakimbangiste
botika masumu po mokolo wana bokokima. Matondo mingi koko tozali na ngonga mingi te ndenge touti koloba tozwaki yo a pied élevé po ete tomeka kosala mwa skete ya moke oyo tokoki kopesa ba téléspectateur na biso. Mais tokoki kotika yo te. Nini oyo okoki koyebisa na baye nyonso bakwayaka na idéologie ya Papa Simon Kimbangu pe baye nyonso bazali nano na badoute. Africa 21 et Nouveau Monde. Africa 21 et